Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mote na banyoso bazwi libaku ya kotala kaini ben news ya mokolo na lelo pona kozwa ba information ya sir awa na KNB tomesana ko informer bino po tozali bana misala na bino mokolo malamu na bandaku na babiro bisika nyonso tu bozali pona kolanda KNB news ya mokolo na lelo. 36e sommet ya Union africaine au Islam na Addis Abeba, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé kikuna esika wapi ba chef de l'État ebele ba exprimer ba mécontentement na bango contre insécurité oyo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo. Ba détail tolandana elema oyo. Mokolo ya vendredi kuna na Addis Abeba esika wapi ba chef de l'État ba sanganaki pona kotala ba situation oyo elekaka na ba pays ya Afrique mobimba kasi mingi masolo ebetami mingi na tina ya insécurité ya Est République démocratique du Congo. Conseil ya paix sécurité ya Union africaine bazwi série moko ya ba décision pona kosilisa makambu oyo mokolo ya samedi 18 février 2023 na communiqué oyo ezalaki publié ba chef de l'État ebele ba exprimaki ba inquiétude na bango face ya insécurité oyo ezali ko régner na est ya République démocratique du Congo oyo ezali ko zongisa situation humanitaire pe développement socio-économique eza raison ya violence to pe ya violation ya droit de l'homme oyo ezali ko salema et pas ya ba groupe armé pe ba force négative o bazali na est ya République démocratique du Congo. Na yango ba chef de l'État ba condamnaki fermement ba makambu oyo ya mabe ezali ko régner kuna pe ba condamné ba groupe armé oyo ezali kuna na est ya République démocratique du Congo po makambu oyo ya insécurité esila na lombango. Kaka na cadre ya 36e sommet, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutani bongo na Anthony Guterres oyo azali secrétaire ya MONUSCO basolola kikuna na tina ya insécurité ya este ya République démocratique du Congo ndenge nini bayoka na basangisa FARDC na FBI po makambo wana ekatana na lombango. Na occasion ya 36e sommet ya Union africaine oyo esalami kuna na Addis Abeba epesaki occasion chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana na secrétaire ya Nations Unies Antonio Guterres bakutani na président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tête à tête masolo ebetami entre bango kasi situation ya Est République démocratique du Congo ezanga kite na masolo na bango esika wapi ba développer ba stratégie ebele oyo ezali kosenga po kimia ekota na Est ya République démocratique du Congo pona ba violence oyo ezali kosalema kuna na Est. Chef de l'État na secrétaire ya Nations Unies ba sololi na ndenge nini ba koki ko rendre efficace coopération oyo ezali entre ba FARDC na FBI pe na MONUSCO pona kozwa objectif moko oyo ezali ya kosilisa insécurité to pe ba guerre oyo erenia bambula na bamvula kuna na Est ya République démocratique du Congo. Yango nde ezalaki masolo oyo pa personnalité oyo mibale ba sololaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na secrétaire ya Nations Unies basololaki babeteki masolo kitoko tozali sir suite na yango pe ya malonga développement ya malonga ekosalema na masolo oyo pe situation ya insécurité à Est République démocratique du Congo ekosila avec impact na idéologie. Population ya Kinshasa va réagir contre ba échec oyo
Ba club ya République démocratique du Congo ba memi awa Vita club auté kobeta bongo na Brazzaville. Kasi Apoli en bit à 0, Mazembe Apoli. Derin club motema pembe yekutu asali na ye nil pesi pasi et pas ya population ya Kinshasa yo kanenge ba réagir na micro ya KNB. Pardon badi na République démocratique du Congo yombo tamboli epa ya ba club oyo ya République démocratique du Congo kuna lumbashi équipe ya Mazembe ekende kobeta match kasi bango pe ba poli na bango équipe ya Vita club ya Kinshasa na Brazzaville sika bakende kobeta match ba poli na bango pe de ring ya sali nil na Angola. Toyebite ezali yombo ya ba politicien to pe ya politique ya République démocratique du Congo nde ekangi ba équipe oyo tozali ko comprendre te yango micro ya KNB etunaki population ba réfléchir boye eloko oyo ezo kwa mete biso na équipe na biso ya Congo awa c'est équipe nationale yombo bana équipe nationale et puis tina ba club makambo oyo bandi yote bandika moni toi le moni par exemple président moko azali soki balongoli ye akoki kokombattre président oyo ayesima yamoni makambo yesima makambo nyonso mpe banda constant maka azalaka wana makambo oni yombo ezalaka na ekipe na mosika te tosukaka na nzela baluka na fekofa baluka président bien oyo azalaka joueur abeta bale nde alamia makambo ya bale kitoko omona bale ekoekonue bazokufa awa nano awa biso na kimia bamisala eza te bomema bato badistraction ya bale yango moni bayombo wana nyonso ezolata biso mais soki makambo nyonso eleka normal na mboka oyo omona mpe ntina bale mpe makambo te eleka normal tala marti bakangi équipe nationale apesa kobeta te championnat kutu championnat ekatana esilaka mabe bazalaka bajoueur mo baéquipe mo bakangaka premier deuxième troisième bakangi bango bake na bango bale tobetaka te ya malonga bajoueur bazalaka mbongo ya malonga te makambo bapense ndenge nini bale yango ekobapense ndenge soki nakumisa nanga ata Paris mpe Barcelone tena okumisa vite bayimana bangaseni banini te mapasi tokoma na phase retour équipe mosusu bana na phase ale bana baretaka ba 10 match 15 match bapréféré kaka compétition africaine tandis que championnat esengaka championnat nde metelaka bato bazala en forme sa championnat équipe ezala en forme te ozomona baclub ya bapays maghreb bazozala en forme tout le temps pourquoi bazobeta championnat na bango ezalaka en forme chaque année babetaka championnat na bango otrouvaka bango te bazalaka fort tout l'année oyo bayaka compétition africaine yango nde ezozanga biso toza na performance te ya kobeta compétition wana soki ezalaka na moyen ke bato basengaka ete forfait esengaki baclub na biso basenga na bango forfait bazongobeta nano championnat huis clos bazonga na performance wana nde bakendekofanda boye tokozala na biso emilie tisuka makambo ozoloba soki ya politike wana nyonso eza mélange tandis ke mboka ezotambola malamu te nyonso kotambola malamu te nyonso etambolaka nzela moko corruption eleki makasi na fekofa yozoyebaka ke équipe moko kande ba 3 équipes oyo tomonaka chaque année na compétition africaine yango kande bamaka champion bango kande bakenda kobeta bacompétition africaine est ce que yoso omona LCK kobeta compétition africaine ezalaka Mazembe Vita Imana ou bien Luboko ou bien Maniema Union baclub wana mpo bana bafinance ya makasi chaque année bafinansaka basombaka bamatch mais soki totali na bapays maghreb ezalaka bongo te omona lelo Wydad abeti lobi Renaissance ya Bercail lokuna alali soki nani abeti toyebi malamu papa na mama soki bazali koswana na ndaku esalaka bana babelabela kimia ezala te bana baliaka lisusu malonga te po papa na mama bazali koswana na yango pe tomoni yango mpona baclub oyo 3 club mobimba bakei kasi esimbi te likolo ya baraison ya politique to pe basade ezali te awa na République démocratique du Congo epesi pasi pe mawa gouvernement esengeli bozwa solution ya bastade oyo po boye soki ezalaki awa na Kinshasa tozali sir ba club oyo bakokaki kokende kopola te soki boyokani ezalaki esengeli ko changer po na mboka oyo nyonso etambola malamu Kinshasa eleki partout oui. Bakinois bamesani kobenga yango supu ya baangelu ezali mayonnaise mayo oyo ya Beltesco azali kopesa na population ya Kinshasa.
Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Bitosco a éliminé une fois de plus comme Messano qualité à produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa mana yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologie toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Ba mama oyo bakomisa bana bango ba commerce kotindaka bango bakende kosengaka mibali mbongo balinga kaka mibali oyo bazali na mbongo po bayaka kopesa bango basombelaka bango bilamba wana ya sepeli alobi kobota elengi. Kamera ya KNB etambolaki na Jetu Kibala pona kosaela bino elema oyo. Likambo oyo etali ba mama oyo bakomisa bana na bango ba marchandise okomona mama azotinda mwana na ye ya mwasi akende kosala kindumba pona ayela ye mbongo pe nyonso oyo ya ndaku na ye ekoma kodependre kaka na mwana na ye. Mwana azofutela mama ndaku pe kolia na bango ezodependre kaka na mwana. Kasi ye moko mama aza nanu na makila na nzoto pe aza nanu makasi na nzoto. Nzoka nde mama aboya na ye kodebrie nyonso kaka mwana nde aluka. Boyoka population ndenge balobi. Eza mabe eza malamu te. Mama ifo mizo esika na ki mama tango ebi babota ki basala ki eloko wana te. Mwana koza commerce nota koza marchandise na yo te. Ili azotinda mwana boso mwana ki azwi malade akufi. Opedre kama mwana ngaba ndo lamuka na cimetière oya olukela ka mbongo. Eza kitoko te mama ifo mizo esika no ya ki mama. Eza kitoko te wana ko bebisa mwana. Wana mama ndoki. Mama normal te so balandele bien apenda mama ndoki. Wana mama ndoki ya mama te. Tango zana mama opendo kenda pena outa pena ba de l'école okota ka pena église foza na mentalité esenge na bon mama. Wana mama te wana mama nyama. Ba changer so asalela ngwa changer za kitoko te. A changer. Yaya comportement bongo na ba mama o bazo afficher comportement na en tout cas no kosinga bazama mama moko mabe eza penza mabe. Pona nini alobi eza mabe biso ba mama to nzo ane na mukumba ya kobokola bana obokoli mwana na o tangisi ye ale seka zu musala ale wana ndi siko mwana komi mukolo akoyi kolongwa na maboko na o mama azwi yo siko mama na charge mais o mama okobisi mwana no marchandise tuba mama modèle wana baza mitema mabe ngana kosaila ngote puis na opesa conseil ba mama o baza ba caractère wana ba mécanique ko changer eza malamu te ba changer ba mama na baza caractère wana ba changer vraiment eza malamu te aza pe ba mama moko ba yebi nzambe te mama ayebi nzambe akoyi ko tia mwana ni marchandise bana baza na batana bango
oyo bakoluka bakoliesa biso mais na moment oyo mwana aza mosala te bis eza charge na biso bamama eza charge ya bana te bamama oyo bazokomporte baza bamama moko mabe baluka elongi ya nzambe bachange bamema bana bango lokola marchandise te bazwa bana na bango lokola bana biso nde eza mokumbo na biso baparent comportement wana pena eza mabe oyo tomonaka en plus eza baya moko te mibale te comportement ekoma habitude yango wana na kisasa mama akoma otinda na petite bakenda kobulaka ekoma lokola bulo bafuta ndako alesa ndako moto epela donc ifo mwana akende yango mona baresultat mwana azalaki na mobali moko ya sire laka akende tolambi te na ndako kuna mpe mobali ayampiaka ala bandi na baresultat afunaki melinga susu lopina po lopina soki apesi esala bien bionaki noluka alphonse donc tomona comportement ne ya mabe yango mona suka ya bacomportement na mama koma moluli omona mobali ya mwana alie soso alie mpe mai donc eza mabe kasi tokoloba boye na bamama soki boyebaka te koluka mpo na bana balia to balata ezali vraiment devoir na bino bamama nyonso esengeli kodebrouye mpo na bana na bino bazala malamu kasi mpo na kotinda mwana akende kolukela mbongo mpo asala kindumba eza malamu te Kinshasa eleki partout oui. Pasi ya mai na Kisenso population abeleli leta kota likambo na ye. Oyo bozali komona boye ezali en pleine capitale ya Kinshasa. Nde bozali komona population azali kotambola na babido na mutu tala awa ndenge batelemi tala awa ndenge babido telemi po bazali kozela mai population ezali kovivre na pasi ya mai moko ya kosakana te moto akoki kobima na ndaku na 6h pona kokende kotoka mai kasi akozonga na ye na 16h to pe na 18h po mulongo eleki mulai mai yango pe ezali kobima ya malonga te oyo kutu selon population ezali mutu moko nde achelaki bango yango ezali kopesa pasi pe mawa pona population ya kote oyo population ya quartier oyo bancien combattant balobi boye tozomela mai kaka moko donc banda ntongo kokende kozwa mai mpenza ti de 6h à 20h nde moto azobima ba 16h alors que ne tozali boye mpenza courant alotidiki nde ezali te. En tout cas, soki bakonzi bazomona makambo oyo batalela biso tokotambola bamama bango oyo bazota banda kendaki kosomba poisson ata chambre froide moko ezali ya te na gouvernement na biso oyo penza ya président ya république asalisa biso me bato ya apesi moko na moko apesi responsabilité asalisa ye po biso pe to vivre. Gouverneur ya ville Kinshasa talaka ya bato ya koto yo régie des eaux komisa mai koto oyo po population bazali na droit ya kovivre kaka ndenge balobaka l'eau c'est la vie bango pe bazali na besoin ya kovivre esengeli mai ekota awa po ezali na cadre ya vision ya chef de l'état oyo azali na posa population nyonso bavivre malonga pe bavivre na kimia awa na République démocratique du Congo. Oui! Malgré kanyama kasese esika wapi bakenda kolona masangu, kasi kuluna ezali kosila te Kinshasa en pleine journée ya mokolo na lelo, tala ndenge mabanga na milangi macheti ezali kotambola na nzoto ya bato. Awa na Kinshasa phénomène kikuluna ekosilaka mukolo nini tozali awa na komini ya Maluku bana mibali obozali komona boye na ba macheti bazali nde ba grand kuluna ya kosakana te musala na bango kosalaka désordre awa bazali de ekiri ba yokanaka te kasi lelo bakutani bitumbe bandi awa na ndenge ya kosakana te machete likola macheti moyen kutu ya kofilme ezali te po tozobanga libanga koya kozwa biso boka population ndenge balobi kikulune eza nano te ka bano baotambola na balabala kulune bandi depuis l'Assemblée nationale et bandi na gouvernement baza bakuluna
bazobunda na Assemblée nationale toomona bitumba makofi. Sikoyo biso petit peuple tokosala ndenge nini? Da kikuluna nano baba na nano ko traiter kikuluna en cravate ba kuluna en cravate ndeko na ngai. Alors ba kuluna en cravate baza nano. Alors yo ko éliminer ba petit kuluna ndenge nini? Donc gouvernement cause nyoso tout eza ya gouvernement. Elo ka liboso ya kotala gouvernement zo sunga population te. Parce que misala eza te. To ya kuluna ezo mata cause na yange eza gouvernement ezo sunga population te. Pourquoi gouvernement sunga population te? Misala ezate. Lokola misala ezate. Ba jeune garçon. Ba osala nini? Au kata motombeli po azwa mbongo, asomba téléphone, afutela ndako, na ifa kata moto. Mais soki misala ezalaka, population ba ko tambola boye ba jeune garçon na ba jeune fille ba ko sala n'importe comment te. Ba kuluna wana eko sila. Pona faut ba chevalerie. Bachebelerie bafana quartier na bayebi bana na bango bana na quartier bayebi kuluna bien ba chef de quartier on parle na quartier bazala bango wana bayebi kuluna wana faut baza makasi pona ko soutenir ko suka mokozamboka po mokozamboka akolongwa te place afandi aya na quartier wana po aluka place bakuluna bazali po ba traquer bango te ba bukumesa ba chele bango na ba bukumesa na ba komi bayebi loko moko te basaka eloko moko te basupe bafana na commune wana te afana musika makambo eleka na commune wana bayebi pete on parle pe ba kuluna wana ba chef quartier bayebi bango ba bukumesa bayebi bango ba bukumesa musu bazake bapeza ba kuluna ba machete ndel mboko ke liboso kuliko yaka makasi on parle ba nyoso ba bukumesa umena na ba commune wana basali loko mote fo ba loko ba bukumesa nyoso bacha ba bukumesa oyo ba yebi mukoyeba ko sala musala ba ikola na makam tina suka so acha ba bukumesa makasi te kulune ko sila te policier ceux qui a bangi ko kende sala intervention ya kuluna parce que azo comprendre que bazo kanga ba kuluna na ba traquer bango avec dernière énergie ba matisi bango na échelon tellement qu'il y a pas l'ordre, il y a pas sanction ba policier ko mona sukuluna balabala ako se fatigué ko kanga yi selon là ba konzi o ya parquet o batali échelon ba fermer batoana sévèrement ba transférer bango à qui les droits avec sanction. Gouverneur de la ville de Kinshasa musala malamu wasali ezomona na te pona nini gentini tozomona na media mais na terrain tozomona ete to expliquer nini muto tozomona te tokoloba kaka boye na bandeko na biso mibali tala musala nini oyo poni osala musala ya kikuluna keba ekoya komema yo na lilita pe bakonzi na biso ya leta botala noni likambu oyo na komini ya Maluku insécurité ezali makasi awa na komini ya Maluku bo renforcer nanu sécurité Kinshasa et l'équipe partout. Oui! TikTok ya moko na lelo to proposer le bino élément oyo. Digital de poème. Et la 5 qui doit. En voici 2, en voici 3. Qui sont les pouces, l'index, les majeurs, l'andilé et l'auriculaire. Bravo. Dikandre diam, talanu dikandre diam, lembun tanu mid, ndakamitang, fumu bwala, mvendinju, kule kwani kakul, fiotu kwani fisiali kinumbaki, vabwala vakonu mwana nlezi. Maboko. Je m'appelle Kiadivu. L'élève de la deuxième année est Pechanga qui est. Maboko. Merci pour vos alaki ebele kolanda kaini be news ya moko na lelo nazalaki na esengo ya kobanda na bino semaine oyo tika nzambe apambola biso na mabota bisika nyonso tozwami kimia na nzambe eumela na mabota na biso na kombo na Yesu. Magazine Kinshasa na biso
réalité ya bana ki, réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.